masina esiko api bandeko baleli bongo banda kuna bango faute ya l'état te faute ya biso nde basombi pe batongi totongi na terrain ya ONATRA Office National de Transport bota nde sindeko wana vai na ye eza obite ko yaki wana me buka nde ebuka ki yango nde kavandi wana eza bongo boulangerie esika ba mwa ba ko za mapa surtout ki boye ba 14h ale baye babani ko buka babuki ba hôpital buki biso ba maison ndaku toilette nyonso babuki c'est que tola la libanda donc tolo ba longoli bino combien de mètres Kobanda kuna na rai ti to koma awa bon bakolongola 15 mètres bon on a très rejoindre chez bangolo moto puisque c'est annoncé bon déjà bien avant supena papa zalama ele za ba ancien na mapela papa sumani na direction ka za pe na direction très zalara peut tout kola vous avez pas miki tout bon train tibi na kola na bandu teka na santo ando mata okimba mo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, sur YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Merci na confiance au Pesa Rabiso, kota la émission Ibandeliti Nasuka, ba commentaire na bino, ba remarque na bino et ça la Rabiso pena toko makasi netinga linga avant ba remarque place au monde kenagi mabe zongi sanga vraiment na ba commentaire et kozala vraiment malan mingi. Voilà, quant à moi votre présentateur Watakin 24 le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. En tout cas, bah, merci Belé, na sponsor nanga imovi Charlie Waingo, ya Maman Koko Machati Mai Atika Kakate Azalakananga et tout le temps pour nos conseils. Et puis grand merci à Maman Laura Chou, Mère Boss, sans oublier Maître Zeta. En tout cas, maison communale Mobimba Simanaye. Un grand merci aussi à Maître Capolizo pour moi en britannique depuis Londres. Voilà, chers amis internautes, et Awanaza na d'ici Kachango précisément na commune Yamasina vers quartier Mapela bandako bozomona iza obité iza bombité iza nde buka office national de transport en bref ONATRA ba ki ko récupérer ba terrain na bango pour na train ezonga bongo to bana ko benga à l'époque train ya masina ezonga vraiment na circulation bana ko tambola na ndenge elongo bani mais botala bino moko rail ya train oyo ndenge koma pene nango salité pene nango bawenze pene nango et comment nango ba maziba en tout cas yango l'état congolais to ba konzi ba soki bongo décision ya ko buka bato batonga bongo na terrain ya ONATRA bisope population te baka esika nini ya kotonga bandako botala awa kutundire obi ekoyaki awa meza obité bande ko bazo recruter ba maison commerciale na bango et ba buki yango voire même ba école ba buki yango ba église zaki penzinga nzingana ba buki yango en tout cas eza faute ya l'état te faute ya bisomoko basombi esika ozo somba lopango pona ko construire ndako na yo ya ba 2 niveaux ba 3 niveaux faut que somba ngona sika oyo elongo bani voilà awa na masina quartier Mapela en tout cas bande ko ba leli vraiment na ba munoka mboka na Chiluba na Kitetela na Kiyanzi et en tout cas bande ko bazo baté sika nini bakokende o bazo ko ba mbongo mais loka batonga esika eza bongo anarchique moi bazo ta mosolo ezalité parce que bangonde bayiba mabele ya l'état et puis kosali surtout ko sala poto et comment nango pene ya rail to ebité soki ezanini vraiment na ville broza Kinshasa yango général Kasongo Kabik tambusa vraiment service national tina kati ya ba avenue ekoza pena malamu mingi awa kutu mama zo teka mapa azo baté okende wapi ba petit pe komi cop na bango shida ko kende ko jobo mabanga de côté kango seka wapi mboka na biso Congo ou alors nous les peuples congolais en tout cas et ça là qui passe si bande comme appel là les vraiment rail o soki train ezongi ekoza pena malamu mingi pona ba embouteillage pe ko sala suspendate na ville province Kinshasa précisément na Tchangu poto biki ba Tchangu nezala ka bongo na ba embouteillage ya ko sala na kutute awa na district ya Tchangu et train soke zongi
longo pena gare centrale ti aéroport futika à 500 francs en tout cas et vous allez pena malamingi tant ba kozongisa train oyo to linga pe nzela ngo exonga bo peto ndenge zaka na kala tebane ko benga bongo kin label o lelo ba sirnoma biso et comme bongo kin poubelle en tout cas participer mawa suivez avec intégralité sur cette émission. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate moi misale monani linga kolobe zate uti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yango ya Mboga. Mbote chef. Comment on est papa? Comment on a les petits? Papa les petits à Vandio et précisément. Justice. Oh, tu as l'avenue Justice. Dans l'avenue Justice. Sur quel quartier? Quartier m'appelle quartier 5. Na Massina. Massina. Ok. Merci bien. Tout le monde awa nenge ba uti ko buka bino pene pene ya rai. Ba ki brisque to ba pesa ba verser bino ke na to le ka buko hotel. Bon ba verser biso ba koya mo hotel na. To moni ba umeli to kanisa ke ba vandi me ba vandi te. To surtout ki boye ba 14h ale baye ba bani ko buka. Ba buki ba hôpital buki biso ba maison ndaku. Toilette nyonso ba buki. C'est que tola la libanda. Donc tolo ba longoli bino combien de mètres? Kobanda kuna na rai ti to koma awa. Bon, ba kolongola 15 mètres. Ba longoli 15 mètres. 15 mètres. Ba pesi moi mon solo. Bon, ba pesi c'est le retard. Mais boyebi ke bozaki le pene pene on a tra à jouer ba terrain na c'est pour ça ba boki bino ndenge wana. Bongo bino pe point ni bosomba ki place apo. Tosombaki banakala bakoko basombaki batikela biso lelo makambo yeko koma mususu ekomi ya kobuka yango wana babuki bon tosenga kaka babongisela biso yango ndenge basali boye babuki baya kosanele biso yango po tozala ta kimia. Mais ozobaki na l'état na faute te on a traité ko récupérer mabele na l'état na faute te on a traité ko mabele na ye mais fois zango fois pesa biso te eloko eza te kaka mbala moko abuki. Donc toloba awa esika tozawa ezaki centre de santé. Centre de santé ezaki awa et kuna nezaki ba bandako. Awa ba maison a liboso maison kuna pe maison même si quatre maison liboso ya rayo zomona tala mabende ya rayo zomona maison pena liboso wana. Eza normal te. Merci mwana mboka. Poto kabwana yo bandeko ko basomba place mabende bino so place mabende. Concerne ko pesa ba. Bon basomba so place mabete avant ko somba fu koyeba limite ya l'état acha. Voilà. Eza place nini po batekela yo. Mais pembe na rai baboyi ko somba soko somi ba obuka ngo. Mais vous allez c'est moni qui est très zongi en actif. Très zongi leki zongi na musala na o vraiment ya biso to ko mataka. Balagisi biso ngo muke. Félicitations mais asunga biso wa. Merci beaucoup mon amboka. Message est bien passé. Mbote papa. Mbote, bonjour. Comment on dit papa? Je me réponds au nom de Francis Mandeme. Papa Francis Mandeme, avant justement la balabala ni. Avenue Justice numéro 41 bar 43. Je pose parmi vous avez victime parmi bateau Babouki. Bon, dans la vérité, toi victime mais chose na kati na ma direction peu. Ko ezara ibiso tuza toujours payer bi position des ala. Ils ont la carte dans bino ko soma bino place ya mabete. Te biso pena papa zalama ele. Tuza ba ancien na mapela. Papa soma ni na direction kati tuza pena direction. OK. Et maintenant ndenge ba konti ba décision boy. Omoni yango mabete malamu. Te basali bien. Décision ba konti ba décision basali bien parce que omoni lelo so ba mboutia Joseph Triamé. C'est parce que très izalara. Peut-être au cola vous avez pas mis tout le train si bien à Paul ne va nous tenir dans zone toi non matin au Kimbamo mais les lois clairement faut ma Pascal faut la transport donc le logo pena pour nangai donc la fils président de la République na o asali parce que na mon pena
Marabou avec après les temps Mambrizana on peut peler. Donc ndenge pena train ezosonga boye bana masina boza na senga makasi. Mas esengoza makasi parce que mon train et darabatu makasi ba tebele train au loin maman au gare centrale. Ah siko train au matin on déjà que na pe gare centrale. Na matin la train biso to koli na train to kini na train banda au ti gare centrale to za toujours na train mais ti na moment mo boye il se pas à bon il se pas nzele comme mabulu donc ils allaient soubienté vraiment ya mo boulmone sub mara prince fausse moto mais avec les temps pendant la monnaie et qui est bien. OK. Maintenant à Kobanda à Watiga central la train au foot à combien? Na train dans l'époque on au foot en abus là qui donc bah 300. OK. Et bah 300 dans l'époque. Mais les lots ceux qui ont bon habité ne mon nzambo ne ba konti ba liboso ba o chapri mususu mais toi nous ba 300 dans l'époque. OK. Merci beaucoup mon amboka. Message est bien passé. Voilà, moi t'es papa. Ah bonjour. Yabiso podcast c'était côté la bino awa et na machine précisément na quartier 5 sur rail. Bon tout moni awa ba ndako pena ba buki comme ka peut expliquer biso ce qui pose à victime. Bon, merci. Ngai le pango yango nazali awa na justice na rail. Bon, tout le monde dit que non, l'État a bouqué, soit-disant que non, bazozong sa train, bazako bon sapin zela pour que faciliter ba te prendre un moyen de transport. Tu vas te super makasi na idée l'État joue essaye de mourir bien pour faciliter biso na moyen de transport pour transporter ça passivement. Donc ce va c'est logo za mala makasi vraiment. Donc yo pe ba bouki ngai na ba maison. Combien de mètres à peu près? Pardon? Alors combien de mètres? 15 mètres. 15 mètres ko banda rail. Ko banda rail tout justement pas na balongi ngai 15 mètres. Yango moni que non na telemia wana zotala kaka ndenge musale zo salama mais salama très bien. Pour ba sel nécessaire bandi bana na sena twengeti bazo mata likolo balongo longo ba 15 mètres pour que nzele tika la polele. Ya moni que ko tonga place ya mabe est-ce que somba place ya mabe za kamala muté? Bon, pour ma place à ma baie, ça ma baie. Sur ce place à ma lame, l'État dérangé au thé. Bon, l'État c'est un moyen moyen qu'au compliqué, ça t'est au ya salaire quand même que non. Moi parti ici Kali, je souhaitais que non, musale salama, puis njela et fongama, très banda tous à la ma calme. OK. Maintenant ba ndeko oyo bazolela bazo bakino on attend ko zo msila bango mbongo baza ba sika ko kende te mais on a travaillé avec obuka mututé alors on dit à récupérer juste terrain na ye. Maintenant ba tabongo ko ba bango ni papa. Bon, on a travaillé ko zo msila bango lo moté plus que c'est annoncé bango déjà bien avant. Puis ma belé ya on a travaillé. Oyo surtout à tonga qui permet ni à très ya rail. Il fallait que non, on a à récupérer ma belle naïe. Ça ne sert à rien que non, on dérange ou le bagage ça, on a à récupérer ma belle naïe. Oh, etikali. Ceux qui ont qui place bien à déranger au thé. Mais ceux qui ont qui tout plein à rail, j'ai récupérer ma belle naïe. Ça ne sert à rien que tu as ma kélé, le on a besoin que non, moquer que liboso, nous allons fondamentalement transporter comme bien, bâtir ce prince, autant mutu yande yangwana. OK. Et là, ce que papa tout ba na mekana ko baluka, ba azaki nini? Awa ezalaki ba magasin, elaki awa ba mituka peso leka mais na minute oyo eloko moko a été tiré le pena vide. Donc ah otaki ba maison commerciale na yo. La maison commerciale ezalaki na 3 maisons. Na minute oyo l'État récupéré yango mo sala autre mais été. Maintenant ndenge ba longoli ezaki ki ba osala train ezonga en actif donc aux vraiment na esengoita ki mwana mboka Kongo mali. Na zane sengo makasi pour train zonga pour faciliter biso na moyen de transport. Pour mutu yande yango wana. Train zonga pour faciliter ayite que non ba buki biso pour tika la produit bon té. Ba buki biso pour que non train zonga tout monde a peine à misu que non train zonga ezalama lokumu na biso ba congolais. OK, merci beaucoup mon mboka. OK, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube, en tout cas, notre école Oyo, William Yebani vraiment na district Kachango, précisément dans la commune ya Masina,
et voilà botala bimoko salité mbindo liboso nango en tout cas passi bana classe bazoka bongo ba mauvaise odeur. Voilà chers amis internet, nous venons à la fin de cette notre émission pour aujourd'hui. Donc de bobenga kina bon awa na mapela donc na commune Masina et siko api bande ko baleli bongo ba ndako na bango faute ya l'état te faute ya biso nde basombi pe batongi totongi na terrain ya Onatra office national de transport botande sindeko wana vai na ye eza obite ko yaki wana me buka nde e buka ki yango nde kavandi wana eza bongo boulangerie esika ba mwa ba ko mapa pour na kotika bongo na cité. Et voilà na pesi vraiment ba mbote belé na l'électricité d'enfer et mauvais lokola boss Roni Malondama boss Jeking boss Yannick Essence Bleu ici Mama Laura Chou. Un grand merci à mon sponsor privé mauvais Charlie Wayungu ya Mama Coco Machatima 001 en tout cas la ligne vraiment bana masina pour manifester à travers cette émission et surtout à la prochaine numéro. Bye.
Mbote papa. Mbote. Comment on a dit papa? Comment on a Costa? Papa Costa a vendu précisément wapi? A vendu à l'avenue Kotoko. Avenue Poto. Toujours à Massina, quartier 5? Quartier 5, Mapela. Mapela. Ok, merci beaucoup. Ndenge baki ko buka bino. Boye baki ke bakoya. To baki brisque. Baye brisque to ko mona maoka brisque baye boye mbala moko bandi ko buka. Il fallait avertir biso te. Baye ka mbala moko bandi ko buka. Ezana biloko mususu e baby mususu pe bato bazalaki mo prudent nde balongoli me batola bato neti batola e baby na bakisi mususu awa yango yo eza ko beba. Ezaki pharmacie? Ezaki pharmacie. Pharmacie ya papa oyo. Donc yesu ka bakeda ke na papa en pharmacie na so la pena ye. Yo maison na ezaki yo. Maison yango. Eza maison nini? Kenkeleri? Kenkeleri. OK. Bayaki na butu bien na moyi. Baye na moyi na ba 10h be 11h bo. Ne bayaki te. Biso to moni kaka motu tracteur uti kuna yango na zo ko kitabo pupupupu ale bandi ko buka ka mbala moko bandi ko yabo. Il fallait ba yebisa ta biso ke no bo bimisa biloko ba yebisa biso loko moko te. Nde to moni ka mais ndenge ni lukura ba yebisa biso te bandi ka ko buka biloko mbala moko. Nde ba buki pe esili. Don na minute nde to za boye to za ka bo libanda ka na système kaka libanda ka hotel. Webi tina ba bukeli bino. Babuki balobi bazosala bazosongisa nzela train. Eta ke mwana mboka décision na mona ngeni. Pour moi la pe papa bozaki pe na terrain ya onatra voilà. Problème ezata ata tozaki na terrain onatra tozaka population. Sans biso l'état mo azala ezate ça l'état mo pe biso tozala ezate. Tozala maboko na yepa zala maboko na biso. Nyonso ya ba sala asali nzela po esunga biso to tambola na nzela. Mais ezate ke abana mema banyama te be banzetete. Abana mema ka bato. Ava asala eloko wana il faut intervenir yebisa batu ke no biso to ngito sala musala na biso biso pe toza position ya ko sala musala. Ya biso akolongola mwa biloko tozobikela po musala ezate na mboka oyo. Moto na moto azobundaka na marque na ye. Donc tolo ba bino vandika munika tracteur buka buka ayazo buka ayeka bandi ko buka biso donc esali biso passe. Place wana etaki mwana mboka okoki koloba nini na chef de l'état? Monsieur de l'état alukela biso position po toza sur na autrement ko sala ezate. Alukela biso misala. So misala ezate talaka nde tozabo. Tata lokola ngabo azana musala te eloko moko te asala pe eloko moko te ka ko bunda na marque na yo ka bundi na marque na yo po zwa tamwa 100 francs o bana balia tozana famille tozana bato ebele o bayaka kotala biso bana bazo bela classe ya bana bona musala ata moko ezate tozo kufa ka bo. OK. Matondo mingi mwana mboka message bien passé. Mbote papa? Mbote journaliste. Comment est papa? Kombo nangai Mbomba Maseki Romain nazali révérend pasteur na kati ya SCC 35e communauté. Nazali awa o sa pharmacie nangai. OK. Nazalaki na réunion. Tozalaki na réunion ya conseil de pasteur ya ba pasteur nyonso ya ville ya Kinshasa na Mumbele. Avenue Fayala numéro 90 na commune ya Limete. Na yoki kaka téléphone eleli ba volontaire kaka bazo benga papa yaga wa bazo buka nazwi moto na ba embouteillage basengi ngai mbongo 15000 na ye kaka pourvu que na koma na esika na tala qu'est-ce qui se passe au juste puisque bayebisi biso eloko moko te baninga bayaga ke bolungula lobi tozoya ko buka mais bayebisi biso eloko moko te biloko nyonso ba volontaire kaka ba biloko mususu na yebi te eza wapi ekeke na bakisi to ba papa pasteur zaki pharmacie na yo pharmacie na ngai pharmacie oyo Mobutu atikaka nga na pharmacie oyo Mobutu atikaka nga rumeli pena rumeli pharmacie ya Mobutu akufiri za pharmacie ya kala awa nyonso na mapela basomba kawa Jodifar soko lobi kaka na mapela nazoluka pharmacie Jodifar esika papa tere bakisi ndenge nyonso ezali awa mais sikoyo awa na yebite pharmacie oyo ebimisilinga bana classe ba universitaire mibale ba mususu mibale basilisi mususu batikali na yebite awa na comment sortir ndenge nini po bana wana mususu basilisi. Alors c'est ça notre difficulté to yebite quand même mukolo ndako wana zate ko buka ndako na yete il faut zela ye faut prévenir ye
que à telle heure tokoya ko buka mais oyo boy subitement comme ça ngana za na réunion kuna bazoko benga alors to sepeli te na comportement wana toloba awa papa pasteur pour récupérer ata eloko moko te en fait na bakisi ekeke pa ya batu babombelaki yo bamususu babombeli nga bamususu pe bayibi na bango alors comme nazalaki te tracteur bulldozer ye na basoda ebele une affaire ya bataillon mobimba yo na devant population civile minduki yango na babere rouge yo kosala nini okosala nini soko meki babeti yo masashi na nzoto il serait mieux eloko ekende mengana zala na bomoyi pona kozwa kaka eloko mususu o atindi bango ayebake azana affaire na biso azwa solution na biso tokovana ndenge nini bana na biso batangaka biso toliaka oyo eza entreprise na biso yango yo tosilisi quand même ba université mais misala ezate tozo créer misala oyo poto koka komizwa en charge biso moko mais lokola baye ko détruire yango subitement sans avertir biso alors epesi biso malamu te nzela ekosalisa biso rai ezonga toboyi te mais quand même très kobana kozwa nani biso ba population alors tango zo nyokola ba population bongo to sepeli na yango te en tout cas maintenant aussi ba disposition nini pour la pharmacie là parce que lobi que à la quartier 5 yone peno kanga côté ya kobikisa batu côté bakisi aussi ba disposition nini ko tia place mususu tonde na kotia place mususu soki nazi ba moyen mais nazana na ba moyen te bakisi eza na dire na yango dire mususu ezala ka 2 ans mususu ezala ka 3 ans na ndenge tokangisi yango na ba carton toke ko bomba ta nango ezoleka jour tokokende kuna ekozala susu na validité nango te kozala expiré déjà alors c'est ça notre problème ba moyen kaka donc mbongo soki l'état na biso aza sérieux akokusunga biso puisque bango bakolo bandako ba perdre pena ndako alors je ne sais pas bakoya kopesa biso mbongo ndenge nini toyebi te ye l'état abuki ayeba ndenge nini pour résoudre likambo wana. OK matoni mingi ba pasteur message est bien passé.
Très pena ce que zongi en circulation en tout cas te ba pending nini ya kobatela nzinga ya rail botala bino moko chemin de fer ndenge koma nango et puis bande komisuba koma ko yiba kutu ba mabende ko kende ko tekango na kingabo en tout cas eza mabe wana tuzosunga l'état congolais te eza pena malamu mingi te biso pe petit peu photos ala wana pona ko sunga pe vision ya chef de l'État, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au lieu de ko loba lobaka ba n'importe quoi, il faut biso morope to ba ndenge nini ya ko bongise puis to beti pe lisusu sete na bango pe ba konzi ya mboka en tout cas ko yeba pe ko tia pe bo peto nzinga ya rail ekozala pena malamu mingi soki ezaka na basalite boye ekozala mingi te parce que Kinshasa eza bongo capitale miroir ya République démocratique du Congo. Alors tokolinga pena tozonga na qu'une label ndenge tozalaka à l'époque obimi pena tango biki na ketambola place moko boye ozonga pe propre mais lelo koma poussière ya kosakana tenet awa na masina quartier mapela en tout cas poto ya kosakana te saison sèche botala bino moko train coup du rail ndenge etikala nango chemin de fer ekoma esika wapi bato bakoma kotambola na bango asomi nguba na lobina kende nanga sans fil azolia nzela ti esika oyo akokoma vers rail kaka en tout cas tolingi bosoto te na ville province Kinshasa population bazolela makasi partout bosoto tozo baté excellence mokonzi ngumba ya ville province Kinshasa papa na biso Daniel Ebumba Lubaki ndenga uta koloba Kinshasa ezobonga to mona yango pe to sentir yango loba sala rien misala nde yango nde epesaka valeur to pe kopesa yo manda mosusu en tout cas tozo sengape na le général lieutenant colonel Kasongo Kabuita ye asimbi bongo service national tomoni bayaki bongo ebele déjà na engumba ya ville province Kinshasa pona kobanda bongo misala kosukola ko kombola ba boulevard ko kota na ba avenue ba mama o batekaka na balabala eza onzete bokomona kaka ba pechuana mituna bango kutu izo sala nango malamu te po tebi abazaki bongo ba inutile na société kuna ba formation lisusu ya makasi donc ndenge ko senga pardon
bakoyoka yo te. Donc bongisa esika yeba déjà esika ya koteka. Voilà botala bino moko na ba église ba clôture nango tombe et kino pe lokola buka na ratalo bi na comme ça nga shida ya mabanga na ke kotekela papa Freddy mama Rachel ye wese na ye ezalaka ya coup direct ayebela ndeni ya kotata mo pavement na wese na tola et vous appena malo mingi célébrité na ville pour Kinshasa. En tout cas to yebité ce qui to sokende wapi to sana ba pandémie et belé o tebi lokola COVID-19 et tika lokola malaria na moko na biso Congo na ville pour Kinshasa malaria kutu koloba kutu te neti mai oyo soki otamboli na kati watango kobima il faut sokola pena makolo na yo na eau tiède. En tout cas et puis si pas si peu ma population ya quartier m'appelle bah les livres vraiment ya ko sarana kuchute. Merci et suivez sur Intégralité sur cette chaîne. Voilà mesdames et messieurs, chers amis internautes de chaîne YouTube. En tout cas, notre école Oyo William Yebani vraiment na disika chango précisément na commune ya Masina et voilà botala bimoko salité mbindo liboso nango. En tout cas pasi bana classe bazo kabongo ba mauvaise odeur. Voilà chers amis internautes, nous venons à la fin de cette notre émission pour aujourd'hui. Donc de bobenga kina ya bongo awa na mapela donc na commune ya Masina et siko api bande ko baleli bongo ba anda kuna bango faute ya l'état te faute ya biso nde basombi pe batongi totongi na terrain ya ONATRA Office National de Transport. Bota nde sindeko wana vai na ye eza obite ko yaki wana me buka nde e buka ki yango nde ka vandi wana eza bongo boulangerie esika ba mwa ba ko za mapa pona kotika bongo na cité. Et voilà na pesi vraiment ba mbote belé na l'électrique d'enfer mauvais lokola boss Roni Malundama boss King boss Yannick et sans bleu ici Mama Laura Chou. Un grand merci à mon sponsor privé mauvais Charlie Wayungu ya Mama Coco Machatima 001. En tout cas la ligne vraiment bana masina pour manifester à travers cette émission et surtout à la prochaine numéro. Bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekela kangai osali ya kokamo